Eh, Congolais. Congolais sa bunda eh. Congolais. Congolais. Mama eh. Congolais, batika ko bunda. Eh. No, bayo beta nga pa. Eh. Bayo beta nga likofi. Eh. You kanenga. Hey! No, sister, no. No, sister, no. Ce sont des choses vraies. Bandero na ngai na lingala. Trump azolobaka soki azongi na pouvoir abeba na biso na États-Unis atangi kombo ya Congolais. Bakongolais bandeko bana mai bamasta bapeti bayaya bavieux toza na bonyama moko bwana ide te totambola ngulu kutu bien nasalaka video nayebisaka bino modele boomemela mene eomemela biso baproblème bato ebele ka nde bokendaka na cc asempesaka sani yeni fiti menaka fiti te nayebisaka bino mpo ngai ndeko na bino ta mosusu natiaka likolo place obino makomaka te nayoka ata mosusu makambo obino boyokaka te lelo soki bomoni na mene kope ekomi pasi c'est parce que totambolaki mabe toye na mboka bato bayambi biso bitumba biso bakwiti biso bapesi yo chambre hotel yo komisi yango ye moo oyebi komisaki yango babiloko nyonso tu bapesi yo food stamp oyebi ndenge ekomaki emataki ekomi lelo ekomi bakalkile tosilaka na bana mayo ndenge nini po tosilaka na bana mayo totia condition mosala anglais lelo na mene ekomi bulo pasi ye wana trompe aye koloba obema na biso eza biso moni tolebisika solo alobaka na bino anaobandela ngo lelo ke na 2025 apepe bibile quelque temps vers Cap Vert bakwanilango mpo anini biso moko bosali babiloko na bino na ndenge asese boye na États-Unis ambuzo baloko eleka biso minoko etoboka pla na cour de tribunal wo na gagné procès bapimele mokanda te bapimele mokanda badocumente mpe nde bobeta ya lisolo ndevelo toye okoma na problème na biso bato tu oyo ofuteli motu bie ekomi boye tout ça ce sont des problèmes lelo comportement na nga na ya koyebisa bino ke mene ekomi satire toke na sialo na partager même na baplace oyamba bino na sialo bokomi kuna na Washington sialo biso kaka bokomoteka bafootstand na mene bole banyawa bato bokomi baantilope na balabala biloko motu emataka etango ekoma efela biso ezala trompe azongi te même Biden aoferela biso jeté parce que ezoko expose nie toleki mabe mingi elikolo nango bino bana mai il faut toyeba wana ya sikoyo mwa cuisine moko interne bato ebele bayaka na kombo na biso bacongolais na États-Unis bazala bacongolais te nayebisa bino na émission moko boye nasala 3600 et quelques personnes chaque année bautaka na bakota baeste bayaka na États-Unis loka bacongolais soki bakangi ye ebimi congolais mais nzoka nde bato batienga la te na politique mais nabeta lisolo yango bien te nzoka nde mais bino fo bocomprendre makambo soki neti nga boye na ye no oyebisa bino makambo boye clair bino nde bomona nga lokwa na afiti rien nalela biso yango nalobaka nde nalobaka boye po totimba tochange bayanke totambola lokola bantaba na mboka oyo bwana ide te
moto tambola ozala na assurance to otamsaka yo ozomona oza yanke omeli boki no langwe wana na balabala otambusaka policier omama tike aokoma moto topesi tike auta place tel rapport ezomata shérif maire sénateur député ekomolia biso bana mai bandeko bavie bamaster totimba komwango bozomona ebomana kuna poto ape na bonyama na mitu na biso makambo pene ya mitu ya tochaka nde texte opene zanga nde makolo makambo bato nde yango tolanda oya yo moko pene ko concentrer bo rien la preuve ane na États-Unis a trop za ba congolais na ebité nombre toza tam super ko mataba na kidi ba pata ba 1 million mais so tali pena ba congolais pena ba kemwa liboso na 1 million ko pa 1,5%. Pour la nini toza na mama na distraction ya bonyama lokola pe tokoma sur na TikTok donc to beba lisusu mitulo donc mutayoka utute ataye mo yebi kenzela okende nzela mabe me akufaka et puis na simane pe okuti pe bato pe bele baolanda manoko bana mai toke na risque ya mabe immigration oyo eza Biden na koleka eza la trompe à koleka dans la direction ya faux il faut tout changer na soli moi muke bien na lingala pona fongwama po comprendre semaine oyo toza oyo semaine oyo mardi mercredi jeudi nous allons ba réunion na ba sénateur na ba député to beta masolo na beta yo maman go kota fanda bio kutana ba yo nani komo na sentison tana na ba to beta masolo et non zongo ya bino na sabino ke no bana mai nzela to kende ya moti to bonga toujours kende faux ya liboma na compte à Congo yo peut-être yo au mona raki Congolais wana ngwana wa danger mais ba ke biso ba oto na to mona ni rien donc banga ko ba mi père mabe na lobi peto Congolais aux États-Unis zala président pourquoi parce que mesure moko ya bien te États-Unis zozwa pona biso ba Congolais partout zali bongisa conduite na yo yeba ke awa eza États-Unis za Congo te peut-être na Congo on doit respecter la loi. Peut-être na Congo on yeba ba loi. Peut-être na Congo pour toi tout était permis. Mais ici aux États-Unis il faut qu'on respecte la loi. États-Unis ils ont des décisions ma casse pour na biso ba Congolais ba cité ba Congolais. Il faut faire beaucoup attention. Parce que ce qui est année où est comme ici là, gloire à Dieu. Mais ce qui est année où est ici, année prochaine, Congolais, peut-être très difficile pour la mission. Avant les États-Unis. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer clairement. Mais boye bayango que les États-Unis, ils ont des mesures moko et ils ont difficile pour la mission Congolais. Pourquoi yango? Pourquoi on doit mesure pour le besoin de Congolais? Parce que ma moto ça les a bien dit. Tout recevoir sur les Congolais, bon ça conduite. Sinon, na besoin pour la besoin de Congolais aux États-Unis, na besoin. Tout bon maman. Tu veux de bon métier? Monsieur Boy va dire tant que les copines Congolais aussi opportunité pour conduire. Alors ils ont et donc comment il faut oyer. Aux États-Unis, police azali partout. Alors ceux qui police à télévision, mon soeur, de moi si mobile. Bon tu peux ça l'erreur ou ceux qui police à télévision ou quitter dans voiture ou il y a vers policier. Attention. Ceux qui police à télévision ni ne ça là. Au moins que la police a pélici na simanayo. Ça voiture de banda. Télémaga kawana. Na kati voiture simba volant ça m'a beaucoup na volant et puis kata moteur ce qui police aye et là quand le bossa au senga yo vous avez permis de conduire
na assurance ya voiture ozotambusa. Soki osali erreur que policier azawana ou non akitite parce que soki policier a télémission awana États-Unis. Soki police alandio na sima. Omoni kazolanda yo, otie voiture le banda aleki yo te, atelemika na sima na yo mwinde ezopela. Yeba que police alandio a télémission. Ako osala 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes avant akita na voiture. Yo zalaka ka na voiture na yo, tia maboko na yo na volant. Ko kitati parce que vers wana bozo sala yango mingi. Ce qui osali ba mouvement mabe pendant que police azakuna ou police tango akiti la voiture pour aller envers yo. Ce qui osali ba faux mouvement. Police azana droit pour tirer sur yo. Il faut ça là beaucoup attention. Ce que zo kumba awana États-Unis, ndekonanga congolais africain. Il va que policiers ont droit de tirer yo ko boma yo. Ce qui amoni osala ba faux mouvement. Parce que awa comme ma eloko oyo eza légal. Et ça, et azana ba incompréhension. Alors, si on veut faire un faux mouvement que police aille envers yo, au bandi ko loko, bandi ko simba, au longo maboko na volant, au komi ko simba par-ci par-là, policier a koki ko tirer yo. Et il faut qu'on y ait pour ça, ça compte. Tous à la maille.